héritier na mona saka na nga te na so vérité héritier na zana na linge kuta swata mukete na sens nini nga naza teke mpona asala moto musicien nasala bato ya pépinière te ata problème ezalaki na famille amwana nga une fille comme Karine Mokonzi asaka na nga kisi njora abokela nga bambwakela na ba émission nasaka na ba RTGA presi Richard apesa jipi kende kuna sko Richard ngasali Richard fatikela nga mwana nga na lakisa ye miziki kitoko neti album moto yoke kosala ya Michel Mbongo na nga na pese chambre kosko baye basko ki presse ndonga ozoko Richard fazongisa mwana nga shengai Richard mwaza nanu na posa koyemba akopesa mwana nzembo mukoloni akopesa ye chance apesa nzembo ana landekile bemission baona ba Karine Mokonzi ke o alobe zonga classe azonga classe ndengeni to va pe ti wata kotisi classe na pona iza mabe est-ce que ngana otang sa prince te mwana nga aza université bana baleki nga nyonso to mwana bibi sikra tikelanga na coach na campus azaki pa na yo aza est-ce que prince ando tanga azako tangati tanga mwana yemoko azako tanga na Prosper na lingwala batutu bayebi na fiamba image ala Karine Mokonzi tito lobanaki akoti makambo etali ete mpe nayebi ke héritier osalelo te je suis sûr nayebi sio akosala prince eloko te akopesa prince bachance nga na ngai napesa ye te akofula ye na ndenga na ngai nafulela ye te yebi nga beyanko manik yo yebi tosano mama ebele me obombaki osalaki bien mambo sesa oloba te wala vraiment sa olobaki badike naya tumba ndakuna mama na ngai balobi bandeko na ngai ya Europe bandeko na ngai ya États-Unis bandeko na ngai ya mokili mobimba oyo tolukaki eye na bandako na biso ayuna balobi na box Orao Telecom avec wifi pour recevoir plus de 200 chaînes na ba télévision na bino. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres. Laissez-moi vous dire un grand merci. Pour vous aura toujours branché na box Orao Telecom avec wifi. L'actualité nous oblige, pourquoi pas la rapidité c'est nous. Merci la confiance Nabino. Merci à la grande équipe. Orao Telecom avec wifi, leader Yaba Box. Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Belenga Pro. Salut à tous et à tous, Mbote Nabino, hein, Balobi, good morning, Balobi, Mbote Belé, la minorité, sur quoi, Balobi, ils ont Joël JTK Pesa Posa Mwana Mungala, hein, Balobi, désormais, na www.elengiacongo.com avec Balobi Emoko, Tracy Belenga Pro et sa charmante épouse Glody Diasuka. Infiniment merci bien pour la confiance au Bopé Singa la Katia Elengia Congo. En tout cas, Balobi Elengia Congo ndé number one. Nama solo ba site ni surtout Elengia Congo Balobi toujours number one. Joël JTK la Katia Elengia Congo Balobi masolo ngo Elengia ngo kaka yango ebo mesala déjà na ngai ya nga ba obenga JTK Pesa Posa Mwana Mungala. Donc des gars, je ne cesserai jamais de remercier celui qu'on appelle Tracy Belenga pour la confiance au Pessinga. Et puis, nous avons surtout soutenir Joël JTK de loin de partout. Hein? Balobi JTK, rien à dire. Balobi Pesa Posa, Posa Ango, Tourlo Belango, Kalaming Tebo découvrir Ango. Glody Matabisi, Balobi sponsor numéro 1 et JTK Pesa Posa, mon partenaire. Glody Matabisi, sans oublier Adi Zinga, le Playboy, na Katia Dijon, Balobi Playboy, Azara Moko. Glody en tout cas, ma soleuse de Belé Bela Robeta. Les pour l'information en tout cas, tous de la bino moutoumon encore. Il peut y avoir la peine par rapport à système en haut. Tout bétané moi solo moi be change on ça la bien. Non pour ça les gens là invité na biso les rabino mo bon mon ara. Jora. Pesa Posa. Mwana mungala mobala pembe ya bogar. En tout cas bino mo remarquer que tous ana il mo Kisinjora tout mikosouane. Bonjour Kissinger. Oui, bonjour Joël en tout cas. Bonjour Batutu, Bazota Labiso. Partout dans site de Soto Comini. Elengia Congo. Congo, oui. Avec Tracy Belenga le boss. Congo, dans moi, on a la bouche mes premières. Si, dans la bouche autorisée, hein. Voilà, la bouche autorisée. Si. À ma première, c'est tout. En tout cas, merci Ndengeboye, vraiment, Lelo.
beaucoup de le 29, hein? Le 29, en tout cas, ça n'est bien. Pour bateau, baïbé, qui est sur le Koufa, na Kinshasa, to Koufite, to Zanabiso. Bateau, qui même Braza, Bazonga, Zonga, la ville est calme, Kinshasa, Lengi. Mamouta est normal, quoi. Qui c'est un boni mouvement, boni santé, mouvement, n'est évolué. Ouais, merci beaucoup, mouvement, c'est bon. Ma petite tout bazar très bien, ma mission tout bazar très bien. On a mission tout ça 6 ans. Donc 7e année la solana bango bien. En tant que moi si na ça nga vient jora mais na ka moi si le quoi ba signer ça. Na za maman na bango na za na bango vraiment très bien. À part kaka soliste ndé moto moi fièvre je salé moi makasi. En tout cas tout ça très bien. Vice-président monsieur le Noir Christian Zil. Tous préparé tous au l'album na biso na Brazzaville na bokasi ya PDG Michel Mbongo na maman na so directrice Elena Pemba na Bruxelles tous voyager pour 1 mois kokota studio bosso kokota so studio munene ya numéro 1 ya ba studio ya Brazzaville après on a toqué Qatar na Dubaï pour 1 mois tout ça le clip après na zongi Kinshasa na bandi ba concert de la petite baza très bien. Vous autres travaillez kakana na pauvre musique. Nazaka na pauvre na kufa na pauvre na tikala na pauvre pauvre ninga zawana to sala ki stratégie moko pour na robisa album na Kinshasa on ezaki ba stratégie nga na pesa ki ye na linga ki no ba musicien yo ba bimisa no ba bon na Kinshasa na linga ki bon ngai mo ki sinjoka soka album na Kinshasa ezo bimate ngai mo na linga ki wata bwaka ba déplique ba bwaka ba tutu ba bwaka après ce qu'on a wa bwaka na janvier oyo nde batuloko basi ba corrompre c'est mon tour bantima ba Saint Valentin mais pauvre musique azo me batuna poto to moni amemi brigade amemi Seleo ayo kendete ngalo am masko biso nyonso orchestre mobimba orchestre mobimba to kende poto na bokasi ya pauvre musique siko problème ne nazala ngo ba mission musubana ba passeport même nga na passeport nga passeport nga ekosila le 27 janvier inspiré quoi ça là ba musicien bon nazo solana boss de boss Michel Mbongo PDG poto ke Qatar nde to ke Qatar nde il faut oui ça passeport bimara déjà avant ba musique pour un album na c'est mon tour tozo ke na 2017 to ke beta concert na Paris wana na ba Berlin na ba place ya na ba Bundes ata bato balingaka concert beta mate ba diaspora ba combattant ngape na combattante na za mutu na bango on que je suis pour les combattants donc nga no robeta en tout cas nga no robeta nga na vraiment na robeta vieux un jour à balobi album ebimi mes promotions moi promotion ezate to ebite za problème nini na sali promotion ya 3 mois na kasango nga moko tango ça la publicité et le qu'on fait ça c'est le marché na sali ka promotion na 5 télévisions 5 chaînes radio but ba comprendre comme la poste album pour toi yeba kitere kisinjo ka salini ba jusqu'au ba comprendre sikoyo disque le cola et que comme aller 8 janvier na Kinshasa après ce qu'on a lancé sorti il y a album ça la promotion ma casse et le Congo besoin sur le marché et ça te commence la publicité ça la publicité et le Congo sur le marché ça te Thomas yango eza na ngote en parlant de pub wana peto ki sinjo rabalobi okotuna masola ba publicité moi qui majimo beto ki moi somo wana to ebite so oui nga bana zalaka mutaleka na ma publicité ça te ba talango kala mingi te donc ko ça la publicité yango na Afrique du Sud et ça contrat nazo signé nga naza la pièce rare papa mba ko saté personnel papa nanga papa wemba nga pa naza la pièce rare naza ko sala maman na publicité quoi ba ko zonga na kisinjo kana naza boye nde naza boye ba ko zonga na liputa ba ko zonga na mandefu vienjora donc non ça c'est que ça dégâts penza dégâts ngam telenga non ça publicité zaté o moninga e mona regretera Joël JPK obala mongala nazo epsayo na reketa pas na botama na RDC vérité ça là pour nini bo te ça là nga passe bazo ba valeur na ngata ngala za art ngala za pena art o ba ko tshanga ba panneau partout bazo tshanga ba panneau vraiment partout na zo rapé mbongo ya danger bon aux autres déplorer là on est on sait appelle ministre de la culture et art moi moment j'en suis adressé to bi quand la biso poser lenga Congo donc c'est le mort parce que vous déplorer que non you nous a nazo saka ministre ya Msazola na ba changer culture le ministère na soit culture et art et na rabso artiste tout ngala mona mwasi nazana ba musicien bana mibali bana batana ya danger batianga ipoa kotianga poa cela veut dire badje musune to sala ne tchaba aveugle par la propos de sa vie
avec droit à la vie. L'handicap a droit à la vie. Zaki Nzembo Moro bien, mais promotion, en tout cas, tu sens ta promotion en côté. Par contre, Zaki Nzembo Moro vraiment très bien. Parce qu'avec la longwa, à Kenda Nae, à Omoni. Bando futa été. Te ngana komina nous na makama ko futa pena batute. Parce que na beti no concert, Joël. Na beta concert no futa po salingani. Ngako tunazo bunda futa studio po bile bokota bolia kala studio ba transport na bino mamunyo songa mona bundaka. Na ko futa yo po no to salinine avec le yaki na orchestre. Ouais qui est pire petit, ngamo na créer yo. Ngamo na zoa to sala clip. Ngamo na créer na bité fo yemba na bandi ko yembisa e. Donc c'est nga ki azamo na patience muke po eloko nga futa po. Banzembo tika na studio. Banzembo tika na studio quoi. Un jour en aligné hein, où se pile ça moi ba fan nyo surtout ba lobenga benga bango ba fidèle, ba croyant moi Nzembo moi na éviter ça la moi ba tout bien quoi. Ouais, en tout cas merci beaucoup. Nga c'est pile na Nzembo moko na yoka l'autre fois en tout cas yemo yebi Nzembo ngoti. Nzembo moko bo betaka l'autre fois tozaka na yo. Ngaba na hemba te ba misene ba hemba mora nzamba yebili kibe. Boire moi ba sentiment na et puis ça biso l'autre. Banzembo tuna saleza na première eza première nzembo na sana vina ningango mingi. Bato batela ngona YouTube gukaka tolia nyoso. Wa kapela. Mama e mama. Mama tolia kanyoso. Mama e mama. Mama tolia kanyoso ngake sinjora nalia nyawe. Kuna na Congo. Na ebite nzembo na Zarabia. Ngapa na zapana chanter c'était mais na ça qu'on apprendre. Le quoi na mona ndule, il faut qu'on apprendre des babaka na français tout ça s'apprend. Na ça qu'on apprendre na ba musicien. En tout cas tu vas 2018 en tout cas moi muki posa musique eza na ba norme nango eza na makam nango faut ça la musique aloka bilanga te kata bo sala bo tete musique eza na makam nango afima yambo yebi azolanda na grand frère nanga Robi Vwemba super marché Destiny place bozali wana na Estache Seke ya mama Nora na Londres na vie nanga Kamuleta Paul I love you place bozali quoi dira makaya garçon propre Tozana Joël a émission on le lobo ça peut quoi vient du Razali pour la vérité quoi. En tout cas moi aussi de loin je salue Balobi na Katia Suisse hein, en direct de Lausanne Babi Hollande toujours Elenga Congo Balobi est le grand saoudien hein, Michel Lempo le grand et le très grand saoudien en tout cas JTK je le confirme sans oublier Glody Matabisi hein, Balobi na Katia Anvers Apo Kassange d'Anvers na Pichou Bekam de Bruxelles Balobi bango peut ba sponsor à JTK moi la Mongal en tout cas viens jour Toki Babia Koti héritier Watana Prince Babia Koti na la team Wata ah impressionnant les années par rapport à voilà pour te dire que on a penza mwana na yo. Bon en tout cas makambo ya linga soko lo bango te Joël bon loka to na monde ngwa ndule foka to lo ba héritier na mona saka na nga te na so vérité héritier na zana na linge kuta so atamkete na sens nini ngala za teke pona sela mutu musicien na sela bato ba pépinière te ata premier zaki na famille a mwana nga ngane bien nga bato ba yebinga Arlette Kanga JP Kanga na Chicago zolanda nga ba meilleur vie place bazali na Gisèle Kumbondo libaya atalo dira makaya garçon propre di embolanda nga ngala ce album yo yebi Joël na kitsa no yebi mite na sali nzembo ya hommage à Babia pour un grand frère mwana ayemba na minute bato ba tanto bana ba concert ba senga nzembo wana za album wapi mwana to sene même pas une année mama mzaki na famille pas ça randa ko Mike na kosi pour boire na ko filmer aya kana na melipe mai penga mbota kena ina saka na ye na beta ba carte na beta ka to vena na bwana ka ko filmer pour quoi ma polémique moi boy ma ba mwana nga héritier fatigué nga mwana nga na l'accès musique kitoko na album to ke ko sala ya Michel Mbongo nga na pese chambre ko sko baye parce que qui presse ndonga ozoko pref héritier façon que ça mwana nga shengai azonga pa na ngai a mwana nga et pas ça ko apprendre musique nenga na yembi se mama na nzembo sko na bimisa e asa ba clip kitoko na ba Dubai héritier ko yembi se mkoni héritier mo zana na posa ko yemba
akopesa mwana nzembo mukoloni akopesa ye chance apesa nzembo ana landaki ba mission baona ba Karine Mokonzi ke o alobe zonga classe azonga classe ndengeni toza pe riti wata kotisi classe na pona eza mabe est-ce que ngana otangisa prince te mwana nga aza université bana balekilanga nyonso tu mwana BBC kratikelanga na coach na campus tanga zaki pa na yo est-ce que prince ando tanga aza kotanga ti tanga mwana ye moko aza kotanga na Prosper na lingwala batutu bayebi na fiya ba image place kene kotanga mama ne mutu azaki kokata ba classe ngana kolinga mwana tanga za mwana mobali yo Joel yo tanga mwana mobali biso kala tant to kola na bosa na rate ba mama na biso kala na papa kala bazala ko kolinga mwana mwasi atanga te mwana mbala responsable place za mwana libosa babia mwasi ya mobali pardon ya mwasi aza ya liboso mais ya za mwana liboso ya mobali ana baleki ne il faut ça responsable fatanga classe faut ba ko koma bien ayeba osoko pa essayer porter la mwana mobali biso papa kala ba loko pesa bana mi balinde soki mbongo atema ya za mwana mobali ko sunga famille mwana mwasi akobala na ye akotanga na pe classe abali na ye mobali na bi okosante okosala te botela kanga bana mais mwana mbala za responsable ngana ngai kisinjoka bana nganya soto batangi ngai natangi na secrétaire na lycée Bosangani place na zo diplôme na ngai na kolinga teke mwana lelo ngana bi valaka classe mutu na mokili fe ba ko koma mutu fe ba ko koma contrat ko sine ndenge ni makaba komé ko commander ko ba ndenge ni mais une fille comme Karine Mokonzi asakana nga kisinjora abokela nga bambwakela na ba émission asakana ba RTGA presi Richard Peso GP kende kuna sko Richard Ngasaleni est-ce que vous êtes sûr que bambwakela na zombwakela yo abokela nga comment ça on a tout la TV ngala Karine Mokonzi tito lobanaki yamo nga pe na kamwa akoti makambetali yete vient nga impresario Claude Ndombasi na Londres. Bonne fête, meilleure vie. L'impresario Claude Ndombasi balobi Olaka Kingai, en tout cas jusque là dans la cara toujours dans la tête l'impresario Claude Ndombasi na kati à Londres. Ah balobi JTK ça pour ça y. JTK tout sur non bien. Moi mamazako. Ba vela so bel impresario Claude Ndombasi vite fêtaki na Noël té. To taki na semaine mo mabe le 19 le 20. Même mbokele ki lango bien mamutele ki lango kimia. En tout cas Esther je sais que l'impresario Claude Ndombasi vite oli atata ba pour la société. Ngapa na sana besoin anisi tu na États-Unis. Agrippine de Monaco Agrippa Freddy Lekasopo Pirma Sanangai Yves Mavambu de Bundes tozana besoin to lia vraiment bien mutu nga photo lia parce que mboke komé na kubanga banga mai kizalaka na position mboke komé kana kubanga mais la ville calme ba konti bazo sola makama surtout ba sola ya to tana ba télévision surtout ba sola na ba sango ba sola ba bongsa makambo kezala très bien masasi zama be masasi te ya masa cité ngala boyako kimi na responsable mena oyaka shanga na palais songa na kimi bongo famille nga bongo kese nga bongo bandeko nga bongo bino ata na za musika no za l'est mais ba masa tout ba kimi ba kene ba Brazzaville mais ngai kisi njoka na ville Kinshasa le 19 le 20 et le qui calme mercredi ma banda ki tilo to za très bien et le ko le qui kimia ezate ba sola ma mutu na papi baza ko sola c'est zo ngapena li solo ya prince ouais na ebi que et Richard Salelote. Ah, bien sûr. Je suis sûr. Na ebisio akosa la prince et le côté. Akopesa prince ba chanson nga na pesa été. Akofula ena ndenga na fula la été. Ya nga na fula ba nono fuji. Na fula ba jino ba misa ba jibe na fula ba zule bato ba bagate ba misa nga. Prévane boyebi na droit chemin na fula album afali na fula fali. Na loba yango ba tutu ba bakisi ndoko sala. Na bakisa implice fali ayebi. Olanda nga. Ipupa DiCaprio kisinjora sala droit chemin wana lelo na longoli sa fali quartier na makasi nga de la yebi marketing ils ont confirmé que yom to longoli sa fali na quartier latin tant to bandi ko sala tant to bandi droit chemin ezalé ka marque ba mise à disponibilité so que simbité ya ko zonga na ngas côté marketing eleka ki ya bi falo ozonga te ozonga to sala kese bala moko to sali mouvement bato bandi bandule simba petit le fallait kenda et ça la ngabe sono tala na États-Unis na Afrique zo ningisa en tout cas ça la nga vraiment bien à chaque fois tondo ko kumisa bato jibe o nani be présentement on travaille pour nani siko ta va super mon tu travaille pour na mouvement nga le mouvement tout le monde est fort parce que tout le monde qui s'enjora vraiment sur le marché té en tout cas ça to ba qui s'enjora bien oh ça la raison
nalobaki eloko moko ebandeli awa Joël nayebisi yo eloko tosalaki stratégie diske ezokóma na janvier mpo ebanda Kinshasa ema na RDC ekota bangole ekota Brazzaville nakosala marketing makasi te eloko yango eza sur le marché te okosala publicité ya mai te mai yango ezotekama te wana eza bayebisa mbongo na télévision ntango osala publicité eloko yango mpe ezala sur le marché ntango tosoloba ya chapeau oyo ya puma oyo fo eza sur le marché tobaka puma etekamaka nango te yango soso na frenaki nga moko mwa moki wana eza bastratégie na nga na espoir mpova musique sikoyo vraiment bokomona sikoyo mosala kisi njora nde na epesa mpova nazela no bango babwaka lokola na se nayoki bango nalie bango esili nalie bango nakase kuba liba moko soki nde nini nakase kuba saba sherika nde nini nakase ba sa soba nchema nde nini njoka manchema ngeleki ya bango nga mutu nasela nga un simple muta marketing porte-parole mais la seule musique qu'on est capable de battre la musique. En tout cas, merci na vela ngai Kamuleta Paul l'impresario na Claude Ndomba suivi candidat solo la gife to dame kaka Gisèle Kumbundu Libaya ya Talo Estache Seke na Londres. Pierre Mba les garçons suisses, garçons propres mec guitare bourgeois. En tout cas, de ma part, Balobi meilleur vœu à celui qu'on appelle Balobi le boss, le patron de son site, Tracy Mbelenga Pro. Et sa, ouais, le patron avec Elengia Congo, quoi. Balobi Tracy Mbelenga Pro et sa charmante épouse, Balobi Glody Diasuka. Balobi la dame du cœur. La dame du cœur. Glody Diasuka, il est moi sa boss. Ouais, voilà. Et puis le géant garçon de Colorado, Balobi l'élégantissimo. Balobi Moko Nathan M. Lukate. Balobi depuis Denver. Voilà. Donc, tous les qui sont beau comprendre Kaka. Balobi qui sont boni. Héritier. Aozi mwana ngai prince. Pour bino ba jena lelo. Bo loka ba kofi te ba wera te ba jibe te ba ni ba papa ba zalaka. Papa mba pesa ba redi ba chance ba kofi ba pesa ba bena biso ba chance ba soleil wanga ba Gibson Butukondolo ba wera ba pesa bino ba chance bobimi sa pe ba musicien na bino ndenge ba wera ba nyoka ba pona ba bimi sa bino voici Héritier Wata confirme de voici Fally Ipupa DiCaprio la merveille na botante na ba wapi bosala kapeke nde ba kofi ba la sana ba wera soki ko fa album année oyo ane okuna ya ba musicien pour ba musicien ba bima on est yo mo kaka so le ko yo Richard to sala album yango parce que ça ce ko ane on a ko même 2018 peut-être que ba prince chance ba sa album ba pe bango ne ba kofi ba sala bino ne ba wera ba sala bino ne ba jibe ba sala bino chaque année pe ya bimisi pas trois bimisi après so ba chante ba musicien ba bimisi afule langa mwana sana 17 ans à mon amour qui niveau ngana foule petit na ebité Michel Mbungu déjà Leli Joe Razolila Prince Babiati Siko quoi aza mwana nanga nazolela ye na sensia ali moite soka limwe babia azaka ya kokufa tango prince aza na succès kombo eza makasi babia za ekolamuka pour ça ya souci à grand frère Joël non c'est katé non ça va fantir te eza pona kombo ya yaya elongi ya yaya nazoki ba presse na formé ye pona ya na nganda bunga te est-ce que nzembo wana ya men et puis Richie Wata mkomote ego beta maka ana michono presse bominga nzembo wana osoko pa disela kitasa na sele go promotion 4 mois na télévision yo benga ete bo travailler na ye nzembo wana et simba le sous-souté pour la maman to kana souté maman na ye a derbodaki na télévision na net na sepelika nenga lekaki s'excuser déjà en tout cas ouais voilà asa master nga za momina nga to vendre sane ma mebele na ebitelo ke sagi maniki na ebitelo ba $50 ba $100 oyo batindela ki esalaki aloba n'importe quoi mama lokuta na ba télévision pour na kombo nanga mama so loba na télévision za lokuta mama solo nga de bani kako kako loba na zelaki aloba pour nga loba ke o eza solo ba secret sur ça na body aloba eloko te pour me fallait aloba on la télé aloba le bonga esangani bon tu que mani kaza na bien instruit neto kaza bien instruit dans rôle baba ka secret na binote yones ko bo garder une relation te na aza mwasi nanga bana kati soto kuta na matanga na fete mbote na nzela mbote kende tozaki shu ba camarade makasi to vanda ka to lala ka to lia ka to tambola ka na lingi su te parce que
bango bakomi komona net comme esika moko boya ya koloba makambo ozo comprendre makambo so eza makambo ba net te makambo so ali ovandi pena otali oteo eza njora nakosala njora boye te mais ya derborda bato mosusu ebele basepela te bayina ye mabe ya komisanga bemission na bino tina bamaike lokamba nafutela ye bakushima na bokola ye na lesa ye babia boya ye na bazemi tous les deuxième ngam na bokola yango nazaka motema malamu ya Joël sotenga de nature bato bamonanga na musika même ya nanga Louise Elubela mama na Suisse na ya nanga Jackie Maria Johanna so beti Facebook Maria Johanna ya Jackie otali ya nanga Catherine Njoko honorable babi kisno ozaka motema malamu ngazaka motema mabete na bokola manikila mamu nyonso na bapasi nyonso biloko nyonso ngam na mesa ba prince ba miliki la sombaka bana naozo bango makila na bana na ngai bana ya nanga papa boti ba bien na papa boti nga baza tata moko mama moko papa ba balandi père na ngai bango moko tukaka ba manikini na bozu ba bonde balolo bango na ba télévision bongo biso ba babia tutika ko bango kutute baba za so batuni kisinjoka ndeni te kisinjoka landanga pour biso papa so tolobenga moka papa legite ba kutute papa biso to ba Congo to ba to lizitu papa biso kutu ngaku na loyi bati papa botinga nanyo papa botinga papa baba bio papa oya boy papa mona so bati ba biso to papa ko ibana ka tango baba kufu ba pichu ndonga petit frère na ba bilobela na ba télévision baba so bani te kisinyo kalandanga ponde to za na famille kisinyo kalandanga vous comprenez donc Manika Derbodaki, n'a pas problème là. J'étais en place aux Ali Manik. Il y a bien comme Manik, il y a tout ça, non, mais belle. Mais au bon bago ça, il est bien. Maman, c'est ça, on l'a battu. Voilà vraiment ça, on l'a battu. Il y a tout le mandat qu'on a. Je reviens que studio moi, mon nène, na katakine. Aucun mot de solo dans l'autre. Studio Royal Record. Royal Record na Matongé. Il y a Moko Merlin Kavena. Ouais, na Matongé, na Massimanimba numéro 3. Nabara sa njema mpova kunanga na wasema nimbana Merlin Mutulanga Merlin Kavena en tout cas Merlin Kavena big salutation à toi et meilleurs vœux Merlin Kavena mutali boso c'est vraiment tant OK qu'on enregistrer bandé mon nom vraiment mususu OK ne wana ça na sala ka déjà na studio nga mama na studio ezalate bato ba timbela ngonde te bato ba comprendre ngona après suka na studio coura exactement mutu pepele Mervena Alain Finini yo yebi masalanga makopa yo yebi merve na yana nga nono babanga mwekaton yana nga ya bogari yana nga ya propre naza graphe na nga za bogari ka lokwa tanto ko ya nono wana basi ba ocha elitoy yana na chikano cha basi elitoy tumuna ka kisino alingela nga yana poto watambo na yana no mwekaton c'est mon grand frère babanga mwekaton en tout cas Fidéline Bijano ma chérie à moi je t'aime ma chérie Rita Zangu la japonaise I love you Fifi Eyadi na lela fort Céline Mouissangue Céline na Washington yo yebi ma petite sœur chérie ma petite sœur propre. Comprenez, nous sommes avec Kissinger. En tout cas, c'est la fin de l'année. Je ne manquerai pas de souhaiter mes vœux le meilleur à celui qu'on appelle Gloire Moukoulou. Voilà, Gloire Moukoulou depuis Tunisie. Voilà, Merlin Kavena. JTK Pesa pour ça te salue. Le grand Saoudien Michel Lemvo, la carte Suisse. Voilà, à Paris, JTK Zana fan tellement trop que jamais na robot Sanabino. Voilà, j'ai mis sous la Queen. José Pinto le boss, Balobi Emoko, Jean-Jacques Justin Bakana, des cœurs avec toi, mon ami privé Orsen Nganda, Balobi des longues jambes, sans oublier Amanda KFC, Balobi Amanda KFC, ma consoeur, je salue de loin, depuis Palais, qui c'est toujours tout téléma vraiment, tout clôturer mon émission, moi, qui c'est toujours tout, voilà, bah griffe fini. Ngala tanga moi bien, débrouiller na start. Et puis na star na mona barumbu ya solo na mona barumbu ya jete na mona Kazamar Abudou Samba garçon de chance ayebi velanga viki jeni mokonza mboka Lyon papi zila honorable Djilo ilunga muyaka mungala batutu bayebi vient jora bona débrouiller na waki en tout cas là tu n'as basket na tu n'as polo oh kuta Abudou Samba mutachikelenga sumba o Abudou Samba garçon de chance yo lisusuté pardon na sala ngona comme album na sala ngona kanda ya batu o basakana na ngaba na basi wana
na ça passe système luambo na wa que la pela ba mbwa qui est là ngalo ba na verti direct maman kindoki côté à gauche droite te ba 4 chemins côté à gauche droite cité au salinga mabe le mal par le mal donc toza wana mabe na mabe qui tue par le P guéri par le P yango wana o ilobi banga bango bien ndenge ezali wana artiste alelaka na nzembo au salinga mabe na kolela na nzembo papa wemba yemba ki yete luka moto ekokani na ngai oyo namoni ya tala papa yemba alelaki na nzembo aye te nga mpe mwana mwasi nasalenga mabe ntuka na oleleka na nzembo mama salenga na oyembeka na nzembo titre nango mama leki ndoki nani wana obwakela nani nabwakeli mutuka bakomprendre nango to nzembo ebima mama leki ndoki oya kosenga nga mi navana nango senga nga ami na Facebook na suka nango bato bakomprendre nango tongo diske ebima bato bakomprendre nango tongo programme groupe qui se joue pour ma vous répéter wapi non tel beau rêve na barumbu tel beau rêve tu répéteras journée ni tu répéteras on est ça bon tourner na fête l'autre le 29 to bon ça répétition suka semaine prochaine semaine onde ba mise ba soir ko so ba soso to za ba fait na so ba Jean-Jacques Pagna mobala pembe ba mise ba so ba soso ba loso ba l'huile moi $50 ba yana so ba robi voemba supermarché destiné bayana biso bapaki kiyedi les bourgeois de conventerie bayaya na biso balingaka biso ya ale monkemo kulutu l'homme en cravate kulutu ya ale monkemo kulutu l'homme en cravate donc batuto balingaka biso vraiment basoutenir vie njora vraiment album asika naza na besoin de personnes na yemba oto alingi na yemba ye nzembo ya kitoko olobi nzembo na biso tosa système oboye avant to yemba yo neti omaki sarazele alobi ba problème na ye olobi nga na lingi nzembo na nga bosi neti Mélanie intercontinental alingi tosele nzembo na lievien kasese ya libala nde babani balati lopete nasikaka na deux personnes wana olingi ndenge olingi bayemba yo toyembi yo yatekaki opesika mboka tokemi biyembayemba te nalingi boye de sesomo nazwaki nalingi boye mobali asepesi nga makasi apesi nga kado boye bokumisa mobali na nga neti mora nzambe likibi tokumisi ye bokumisa mwasi na nga boye alingaki mimama bana nga botoni nga bana 4 toyemba na bana toyembi na bana na yo tokumisi libala na bino biso tosala misiki ndenge wana moto abengi vie nzoro na 00243 code mboka Willy Musheni meilleur v place ozali 81 namba telefone nga moko 81 99 088 65 obengi vie nzora namba téléphone ngai moko en tout cas meilleur v na bafano tout boza partout au monde nabi partout au monde oyo bolingaka vie nzora moronda nzambe na ngai Seigneur batela Michel Mbongo papa Seigneur mutu aza na motema ya boboto ya koede bato nzambe Michel Mbongo azwa Kinshasa papa azwa sa ba société chômage sila na RDC azwa kozwa ba jeune ba parents olo bazala ba misala te azo sala ba onisha minie na RDC azo la société GMB Connect nzambe batela Michel Mbongo pesa ye makasi pesa ye kaka motema na za nango akutela bakonza mboka esimba asine ba papier na bakonza mboka asala ba société minie na Congo PDG Michel Mbongo mobali ya jeune ya Bogari ya Mundu ya propre tala on mutu soza patron za ville ne lengeza te quoi en tout cas batutu vient toujours alingi bino mingi bozala bien vraiment bozala bien bolinganga pe botianga poids na sa musique sans kisi na bomi na ngai mutu te bana botama na simba makila mutu te na mwana catholique na ok neven toi neven na 5 jours to banaki yango lundi en tout cas merci beaucoup na pesi mwana mwasi on alingaka mingi kolongola hôtel non que ne Paris pona mona nani wana Jolie Likolele Kim Kardashian ngai Jolie Likolele Kim Kardashian pesa posa pe apesi mbote quoi wana vraiment na lela effort Jolie Likolele mwasi kitoko dira makaya mobali kitoko estache seke yanora mabiala allez je vous aime tous allez ba gros bisous. En tout cas, tozala kina yemoko kisi njora balobi to betima solango bien Tracy Mbelenga pro
Glody Diasuka balobi infiniment merci bien pour la confiance au pesinga le logiteka pesa posa balobi na kati elenga Congo hein balobi ba posa ngo mingi bokoyi bango avec le temps. De ma part, je ne cesserai jamais de remercier Tracy Mbelenga et sa charmante épouse, la première dame hein balobi penda mère chef quoi. À Glody Diasuka de loin. En tout cas, Titi Étoile de Montréal hein balobi maman na triple M. Hein azalaki na double M akomi na triple M. Balobi Noah hein Noah Nola na Noëlla. En tout cas motema ya yemoko celui qu'on appelle Emmanuel Lomana. Hein balobi Titi Étoile de Montréal, je te salue. José Pinto, Mike Hip Hop garçon emballe-moi. Depuis Paris, je te salue aussi. Balobi ya Deboy qui a bijou Kilimanjaro hein na kati ya Paris aussi balobi big up à toi aussi. Namoni Mr Percy Lufulwabo hein balobi l'Hollandais. Non, c'est l'arabe amili qui est belle hollandaise quoi. À toi aussi G-Love Saba papa chéri depuis l'Inde. Hein balobi JTK pesa pour ça trop de fans de partout. Hein balobi na kati ya Inde G-Love papa chéri G-Love Saba. Plus que Ngola, Yannick Onienje, JTK vous salue, Dali Dachiamba depuis Atlanta. Hein, Balobi Gilles Le Baloko, Joey Kabeya, Nakatia Soudaf. Hein, je vous fais des meilleurs vœux à vous, honorable Dieu, merci. Unda Edia depuis Bruxelles, des big dédicaces à toi aussi. Fire Basket, Balobi Fire Basket, solo la poto, Balobi yo toujours solo la poto, en tout cas Fire Basket, JTKP ça pour ça y est, sans oublier Junior Bookson Bukasa. Hein, Balobi Anizitou. Depuis Washington, hein, Balobi c'est ton ami, c'est ton pote, JTKP ça pour ça. Balobi boulot de boulot, vous ressentez boulot dans Kati Elenga Congo. En tout cas, je vous promets grand chose. Hein, Balobi vous allez toujours brancher l'Elenga Congo. Elenga Congo, Glody Diasuka, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga pro.